mbilinga legaki mibuleleki mbilinga yaki makasi maya kamba eba fali pupa maya kamba ke pawata maya kamba zongi susu soki wape maya kamba susu boy maya kamba kona subila bengani maya kamba boy toujours fidèle public Clinton. Oui nazali soko keta la répétition baninga nde lingo le bolongo non kota répétition baninga de mettre bébé maya kamba pesa ki départ on n'a pas aigle mais public Clinton a bien fali pupa baki ke base ba yote otulaki. Mais est-ce que tu as dit que ça a été les sous-soutés? Bisous la faire babalo bagay ba bête à siffler mon moninga té. Yo mo de luki mo bête la biso siffler voilà. Bon pour mes ali ba problème ezanga té surtout abat. Leader na biso biso ton logo za mutu a comprendre makambo. Tanga comprendre ki souci ya mutu. Ne logo ezo sala ki mutu. Akoma tam susu na ba idée mo robo. Tanga yeko fanda comprendre habité. Fona sala boina zong sabo. Toche tondem nasi. Tozali. Le dé donne de mêler l'icolo. Entendez mais l'icolo par rapport yemoga yebi oyo izaya ko salanga na salanding na alaki. Leader yemoga yebi. C'est pour l'année pour comprendre facilement. Soko yebi si souci na ko comprendre. So moi il peut que faut tabia té c'est que mabe utake pananga. Beaucoup de plaisir de vous retrouver amis fidèles téléspectateurs de JK News TV. C'est toujours moi votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise. Autorité morale de tous les chroniqueurs des presse de 143, descendant valable de Zakari Baba Soué. Merci beaucoup de Sibiso na banda qu'on a bino sans autorisation le cola moïbi pamba des alias au biso na bino to signa. Ceux qui te ont apposé comme on il faut tout respecter le contrat, il faut tout le monde en a. Talandé de respecter le contrat beaucoup de Sibiso na banda qu'on a bino pamba te bino bolingaka information qui polémique. Yom dozuli baku ya rota la biso mokolo ya lelo abiso to sala polémique était polémique tala ba voisin information tala biso po biso ne ba to c'est ça na faculté ya information. Amis fidèles téléspectateurs de JK News Télévision, avant de faire la page ya mokolo ya lelo émission na biso tolo belanyo so ekuma marepa na ngai miliki de la presse congolaise. Tika te remercier ba vraiment so bazo soutenir biso partout dans le monde de loin ou de près. Un grand merci à celui qu'on appelle la Pichu Mananga double nationalité mon poto ya kala pourquoi pas à toi Gisela Tsumbuka Impress Angel depuis Paris. Un grand merci aussi à Fiston Yoka Mokonzi Angel quartier 1. Pourquoi pas toi Trésor Lombi Ndimangondo. Ah oui, Trésor Lombi Ndimangondo, merci pour tout. Ornella Bamanissa depuis Maroc. Merci pour tout Ornella Bamanissa. Balobi grâce à Nayo bientôt miliki de la presse à Zolo Ngamutomakolo. Azapete loko wane tambolarana bangonde ngetambolarana bango par rapport à game. Bisebedo tambolana yango pourquoi pas à toi Boris Bondo Bamanissa depuis Maroc, Babi Maroc Bomoko. Merci pour les soutiens. Fidèles téléspectateurs, je suis passé de notre plateau, je suis avec artiste et musicien Maya Kamba. Donc avec une émission où vous découvrez qui est Maya Kamba. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé peuple calme par la grâce de Dieu. Mais tu peux tenter banda ba fait sinon c'est l'équipe sigato kozata ta ba meilleur vena biso kanayo. Oui, merci pareillement puis ba meilleur vena binope. Merci. Zamba bateli alongo biso na 2022 na 2021 to comme na 2022 donc. Azalo kumu mingi ba kufi. Mais biso tozali en vie. Azalo kumu. Maya Kamba belé bazota la yo bazo retrouver au benda bien té. Qui est Maya Kamba? Maya Kamba c'est un soliste hein. Il y a Bill Clinton. Oh azalakana toujours donc azalana pembeni pour à ce petit sera toujours ba fanatique. Il y a monde entier donc c'est ça. Toujours dans le mouvement Bill Clinton ou par rapport? Oui, toujours. Toujours. Mais mbilinga legaki mibuleleki mbilinga yaki makasi Maya Kamba eba fali pupa Maya Kamba ke pawata Maya Kamba zongi susu soki wape Maya Kamba susu boy Maya Kamba kona subila bengani Maya Kamba boy toujours fidèle public Clinton. Oui nazali soko keta la répétition baninga nde lingo le bolongo non kota répétition baninga de mettre bébé Maya Kamba pesa ki départ on n'a pas aigle mais public Clinton a bien fali pupa baki ke base ba yote otulaki. Mais est-ce que tu as dit que ça a été les sous-soutés? Bisous la faire babalo bagay te babeta à siffler mon moninga té. Yo mo de luki mo bête la biso siffler voilà. Bon pour mes ali ba problème ezanga té surtout abat. Leader na biso biso ton logo za mutu a comprendre makambo. Tanga comprendre ki souci ya mutu. Ne logo ezo sala ki mutu. Akoma tam susu na ba idée mo robo. Tanga yeko fanda comprendre habité. Fona sala boina zong sabo. Toche tondem nasi. Tozali. Le dé donne merci, venez donner mêler l'icolo. Entendez mais l'icolo par rapport yemoga yebi
oyo ezali kosala nga nazala ndenge na alaki leader moko yebi nasepelaka ne mpo akomprenaka facilement soki oyebisi ye susi na yo akocomprendre so moi mpeke foti abia te seke mabe eutaki epa na nga nde esalaki bi ota bajaponais kyoto kuna epa héritier watanabe omona déjà kuna bongo makambo yo koto oyo makambo yeke bien te alozi tena matisongo likolo makambo ya nini yango Bill Clinton ne makambo moto ba makambo bakane banini moto abandango c'est Macintosh asalango 10 ans passé Africa on invite Africain au Gabon tolingana mwana mama Africa yo jouer les ballons rondo rotobondo maître ya Arafat mais si ozo bo makambo ezoka musabato bazotala biso te ebeke opesa ki départ osala ki dia mouvement na obetaki pe chanson moko toyoka gompe na ba différents communes na ba différents bars mais nous avons des choses à pas Bill fidèle ce que tu comprendre ngote nasalaki 2 chansons il y avait nanga Guylaine Dongala na nzembo ya Ewawa bébé na permission nani na permission ya leader nanga orchestre na biso za ndeti viva ready sal album Stino sal album Rigo Star sal album Joli Mobiala sal album sans problème. Maya Kamba, s'il vous plaît, orchestre na bilezo la viva. Parce que viva on ba bega Maya Kamba to bande pa na yonde salon na ba chance. Bon babanda kana mutu oyo ana vision. Babanda na mutu ana vision. Babanda ina ngaba biloko ngana na bimate zaka ba biloko moyo nga ngaka kalate. Soki to fanti makam na mais ça avec administration, ba biloko nga bima. Donc ina na 4 titres na osala. Mais ba o ani zaza na donc zaza zaka biloko to chaki po ba ibaki. Artiste c'est pas Ali quoi, c'est parce qu'il y a un guitariste. Tous les bateaux tu travailles à Mutu. Nzembo Ewawa bébé, Bill Clinton ni mon ta komela nga. Mais tu veux qui mon Bill Clinton était dans studio dans Nzembo. Bon mon ngongo na ye toko yo kangote mais déjà texte na ye ça déjà monnaie. Bon à côté mon ngongo te menga pe na kola ta mon ngongo na c'est facile. Maya Kamba to nga ona ba vérité mais tu comprends cacher ba vérité moko boy par rapport to ko dans actualité ou ezo reni ma. Tete ngala linga na lo ba vérité o yebi ngai. Non, vérité ya lelo zo to moni que ça caché. Te vérité ça caché te vérité zali ke ngai na yaki na ba problème na mutu. Donc na landa émission babi bata ba bureau ba do ma ba orchestre monsieur de kufa pona ba bureau. Ngai na lina sola na traitera na leader directement. Sur la côte WhatsApp na solo directement la leader apesi idée ayoki idée nanga ngapi na oki idée na ici so comprend na bien on a lobby eza vérité papa to mémoire na terrain mbala moko to mémoire na terrain ngoza poza to mémoire na terrain to mémoire na terrain mbala moko Bill Clinton na Maya Kamba bande ko simba te par rapport ya mambu ya bakar Maya Kamba za na posa bila pesa eka oyebi mbula nga na soma ka mutu s'il vous plaît mon frère na soma mutu ka liboso ba musicien ozo mona ba ye mikolo Maya Kamba lobi bano ba ye makolo ngulu ba ye lobi nga na lingna mémoire na terrain mbala moko ke bobe bane na Bill par rapport ke Bill fala pesa okar simba gite ya moi ke ne pas fali poupa parce que Bill ngope ayoki mawazi pe karango apesi yo wana eza teke tobe banaki nga na mutu na ba responsabilité na ngapi président pas mutu na ba responsabilité na ye oyebi voiture wana ba pesa nga combien d'années ça fait 3 ans banda ba pesa nga Crossfire il fanda quelque part et comment na maboko na yote ezalaki quelque part car elle est quelque part leader abiki na pesi yo car maintenant no moni yango ti na monaka yango déjà plusieurs fois bati na kenda pe place ezala mais zaki na moi makambo moko kati ezalaki wana 3 ans passés nazaki na moi ba raison nanga etant que mutu o ba promettre eloko on est en train de Maya Kamba omoni ko sambrier te orchestre salayo iza awa akosaki te pona yeba na lelo Maya Kamba yobi ba guitariste ya ba orchestre wana ba komona ba yeba na rate akoyebi soko na kepoto lelo bazongilo ba yebi ete un artiste faut ba yeba yo faut dans na œuvre faut mukile yo kayo ba yebi makambo na sala bango ne bemba papa Lutumba ba landanga ba yebi otuna wana nanya ye so comprendre pona Bill Clinton faut appeler par respect na ye so comprendre oyo ezali kosanga pasi oyo esala epeke et rendre nga ba mauvais service au monde abna ya osilisi émission bo mona po kende palais ba ke kangelo taxi yango manœuvre ba msu po ozwi moto étant leader accompagne souci nanga lelo biloko naza na ngumi balé siko ya mi balé oyo nde olinga kozwa ngoti lelo yebisi leader ke non nga na kité nanga mouvement
fallait pour pas en pour ça parce que leader le la ligne au moins trop à mon avis on doit remplacer yo Azati raison pour laquelle on appelle ça au car non zongi mouvement allez maloba na obe échanger directement ngai na loba iteke na longwe mouvement nazaki le artiste ne son nga zalaka ba problème sur les ali ezalaka mais tant que problème ezali nazongaki na orchestre sans mutu asala loba soki nini nazongi na bandi ba répétition na nga comme il faut nasali pe ba temps ebele nasali pe ba mois ebele nazongi nga artiste ne so ala likama mutu te repesili ozongi ndako repesili OK concert studio et otombe ke babi eloko no sengaka o to prometaka yo to peso yango ici non ezali te go te avant na zonga non Bill Clinton na sala ba vena biso lelo ba flamme kapa ya so baza bango c'est grâce à Bill Clinton ba Burkina Faso oyebi ba kina ba parcours mais Bill Clinton tanga ba japonais ba flamme s'il vous plaît ba flamme kapa ya ba Bill Clinton ba sali bango ouais par rapport au metanga ganga ki kapa ya par rapport à créer gang kapa ah mais oui bongo muto ala ki na bangi c'est la gazo ko la flamme Bill Clinton ko futa azaki collègue na ye mais Bill mongongo na eza mongongo mongo ba benga ngo diamant soka beleli yo faut yokana si tu sois instrumentiste oyeba Bill belelo combien de fois na mbale bele combien de fois mbale bele na bosani pona beti biloko ebele ngati na ba braza na beta tipo ba roga na beta Bill belelo ba nyonso ba reconnaître eloko esalanga ya liboso c'est Fukushima nde salinga pe tant na mona mutuka oyo nazomona directement ba Fukushima na mona ba œuvre na nga oyo na sala oyo eza ke so lelo ke na maison de disque o mona so ke na Sabam na Sasem o mona ke nga naza affilié na babilo na nga la beta je comprends mais ba tu peux pas me la mbongo trop hein bon eloko oyo esila raté ba oui la raté so muta meli mbongo lelo est-ce que mbongo ngo amela oti lelo liango ka ranking on c'est là non mambo voilà bon c'est là zaine na mbongo wafuta ngati to no meme na ranking ndeni balandaka muto omoni kaza na mbongo si a proposé bo beta nzoto na nzoto boke studio bozo beta na bazo futa yoti a promettre ka apesa mbongo na yo apesa ngo deseka le ngai kutu te orchestre zaki munene amona eke akokine ko gérer groupe tabo mi orchestre nga kuna milongo la nga nga avant na longwaka 5 ans après orchestre ne ko kufa à la pomme comme si to kutene na bandal akangisa ngai point akangisa dossier guitare c'est parce que na gina des guitares zaki lokwa nini des comptes final nanga moi kamba bakuta prophète konde Paul Dominique bazwa lipamboli babika bakuta papa Simon Kimbango ba melama ya kamba le lope te ko kuta no soliste ma ya kamba c'est pas lisa bisona na guitare c'est vous ouais bazwa Fukushima eloko we salanga na zala merci Sokola bango na maya kamba sokola bango na maya kamba maya kambeye ibudi ya kongo makito zendomi
fidèles téléspectateurs de JK News TV, je vous rappelle, lui c'est l'artiste et musicien de plus de 43. Il s'appelle Maya Kamba, soliste de Blue Kinton, Tsemoukudi, de Sa Majesté, Pénètre. Vous comprendrez qui est Maya Kamba, vous comprendrez, mais ça, vous avez des blue, vous avez des soins, vous avez des temps. Mais Maya Kamba, pardon, vous savez, vous avez Flamme Kapaya. Flamme Kapaya, vous avez déjà coulé toi, Bandama Kamba, vrai ou faux? Ouais. Donc, ils ont mis na Flamme Kapaya, ils ont mis na japonais, ils ont mis na guitariste papa Wemba na nani. Cherry. Ils ont mis Cherry Mogratana. Est-ce que vous avez besoin wana? Nga net nga nazwa chance na génération nga na travailler na ba guitariste nyonso autant. Na travailler na Burkina Faso. Na travailler na Flamme Kapaya, na travailler na japonais. Donc nous avons chance wana ya yoka bango ya travailler na bango ya ko sangisa pe idée ogi pe idée mukolo pa yoki idée na ngazo chance wana ya mona to aka po mokoti sigoyo sangisi la biso bato onyo so travailler na bango ba japonais ba Burkina Faso ba Flamme Kapaya donc ya ozo sangisa bo so biso anthropologie obila lo baka anthropologie ozo sangisa bango nazo sala babiloko yo po esepelisa bato tu baolanda donc naza na bave na nga lokola Guilain Ndongala mayo fa wana baza bato ya Bill Clinton ya kati soki balobi basali action mbala moko nabosani te Boss Madiva depuis la France donc motema mère Zaï Boss Madiva GTT 3 fois boss wana bave oyo basalaka nga Carrosse PV Chileng ezali donc na loko na troisième bord mokomi lolendo e papa te lolendo te mokomi lolendo patience na vie et foot oui, la patience paye oui masa o frère na ngama kauz oui vient menanga na mboko so dans esprit to kima boma yo ndo kufa ni solo ndo bunga ngo lelo ya koma na moto hein na ba bisinga koma na moto s'il vous plaît papa ah ba bi polémique tala ba fazer formation tala formation ngwana na pesi yote maka uza koma na moto nde ba bisinga nde ba biso monite ne pas vérifier eza vérifier bondo ba manisa ah Arrêtez la musique. Arrêtez. Merci Maya Kamba, bravo l'artiste, bravo Missa Gatalo. Dans le bibo est-ce que Maya Kamba, tous ce que yo le rosa ibenge na biso. Yeah, ba bino yo, je 5 guitaristes. Il y a ba différents orchestres. La génération na bino, boki ko défendre mboka o libanda, boko défendre pays papa Lutumba libanda. Ngana autant lorsque l'orchestre ebisa ke kuna na ko ça te reçoit, to me mango bongo. Ouais, c'est bien. Et pas faire rigolo heureusement. Charlie Solo. Ouais. Abeta bien.
Oko bakisa biso marque Gaouz était le couloir. Autant nga natanga mutu moko, natanga Charlie Solo abeta bien même ma orchestre là on a studio, l'accompagnement intervenant donc c'est un bon guitariste. Et pas Wata, champion voile. Pas Fali pour. Vieux Tyson. Vieux Félix Tyson. Pas bosser. Ah, Zat. Pas bosser. Pas bosser. Naïebita combat mutu moko tekuna. Pas de play. Bon, on le voit, il combat mutu mozo c'est pourquoi. Teme naïebita guitare saka bosser bisanga komone nani. Naïebi nanga. Ouais ba collègue là, yo ngazo bi nanga tangi nanga ba collègue no presse no tangi na yo. Nukuta mabe. Nga na ninga pena polémique ti. Na sujet. Bon comme ils ont ma polémique pour la 3 cas. Non. Oui, ba nom la 3 cas comme na mo polémique. Au bout du moment papa comment le lendo moko boye. Ti mo ya gamba so ya danger papa. Et ça na na tenter na incriminer ba ninga nango baza makolo. Eloko esila raté ba we la raté. Muko musupe bango ba koma nango. Tamusu yanga pe ozala te. Juste un rappel. Awa oti go finga marque Gaouz azotambola na. Na fingité na lobby. Marque Gaouz azotambola na moto. Ba yebisa nga bato na bango nde ba. Mais ba yebisi yo overfiété directement ko le bon na TV papa pourquoi? Mais na yebité go zapper solo za moto. Akoma ta moto te. Pour ba sérieux ba noté mon car yo piéton na donc gendo salomoi. Tenga la zaki piéton mais na ki vrai piéton. So on a qu'un TV va doit payer nga valeur. Vrai piéton la rendre il faut piéton la rendre. Ba piéton monsieur da pena côté na plateau ba ba ya o pena maléré. Mais nga so na côté na plateau na makulu mais na pesi eleng. C'est ça différence. C'est beau to pas ka bosso za nani. Pas de prix qui pomba. Pas bien affilé. Petit na moi betara nani. Merveille. Pas bien affilé Merveille. Ouais, Merveille. C'est un bon guitariste. Pas j'ai de mon loco. Skoyo, yo mon sala analyse o. Ne pouvant na bona onda musique. Polémique ou ta. Est-ce que polémique ils a force ya musique congolaise ou bien polémique ils ont le mot bekata tanto pe ko kitsa bino sote yo pour matsa bino level par rapport à game. Polémique loyal ezalaka nango. Mais déloyal ezalaka comme finga mama na ba ya mutu. Akomo finga ba partie intime ya nzoto ya mutu to ya mwasi wana nde komi polémique de loyal mais polémique loyal les alara toko sala ngopi yo sala polémique loyal nana nga sur na sala polémique loyal nana nga sala polémique na bato belé c'est parce que nga zape misha kala oui même ba pecho ba elelo ba yebi ya biso banda TV tongo biso zo chance à sala l'émission na ba vejo à l'époque na ba raga zo bon mais na limité ba pecho ba salonga ça polémique na bato belé mais bato nde ba yebisa nga na oyeba te ko sa polémique na moto na monde oh nani mtape sa okanda kanda ntumo dai benza apesi okanda donc kanda na sens que ebo beta te kanda ka ya ba vie peut-être aza fort plus que yo donc ozo ba kanda mo bo mais est-ce que ya ba fort Burkina Faso na wana na père spirituel na apeso ba kanda mo sozo ego pour ma travail à part Burkina Faso na logwa na professeur Jean-René Balekita mona baba maître weza ke so fandine ya beta ba corps majeur te ya beta ka mingi ba gamme de 7 ba diminuer so kinde musée pane bloko ezara te o ka beta ba quinte augmenté net na ko mega partition net petit ba elelo faut bazwa terre goye kula na mikolo ba okola ngam dola sanga guitare da professeur ya musique donc so tuni Sindi na meje ba yedi mutu na lo bangana yeba Sindi na meje à l'époque pas vieux wana nani moi professeur Jean-René Balekita vena biso Balekita azaki mona quartier 2 mais vine mingeleka afanda pe na 8 ngaso na yeko la guitare pa na yeko ka petit bitinda na ina memela ke guitare fona lugena tongo na ketike na Sainte-Thérèse na memele guitare à matinga na zongi pale yenda za rola sanga guitare yenda mta sala songa na beta guitare au sentir muto à na niveau
Kima ya kamba bendo vanda bo via wa mouvement mo ya munene e joko beta kuna. Naza déjà na mouvement munene ya Bill Clinton. Bill soka gangi oyeba naza suna mouvement ni na kindolo. Oh c'est important na somba lopango. Natinda bana na ngana poto situ. Et pas Bill no sombe mu lopango te. Ce qu'on a lobi boyi. Ba pesa ngai déjà place na rotonga ndako. Na honorable Christian Matata. On refuse pas. Pas mal. Place Azali. Mon frère. Batel yo caché bo mouvement munene za na posa. Mouvement munene nini? Net ba quartier la terre ba BCBG ba maison. Ba wana ba mouvement munene. Eh maya kamba. Ya wap. Bill déjà munene abunda contre ba vieux wana. So yebite yeba. Tangu maison mère zanga ki soliste bazwa ki wap. Bon que c'est que belé na ki sasa ba 5e génération PC salamaki. Bazwa ki soliste wap. Papi Clinton. C'est grand. Nabi au comme na ranki le roi rappeur Nobli Clinton hein. Clinton ko sila faire rigola makambo ake faire rigola ibinzembule to so na likambo. To comme bena presque la attention. Attention. Tu vas faire rigola nzembu na yebi na bino eza chanson na yebi. Nzembu derrière moi. Non, regarde-moi. Regarde-moi. Bon, ah voilà. Alors sur Hollande album à Kizoba Zoba, Oyo commence à Yembango. Regarde. Ça non c'est bien. Les oiseaux chantaient, les ciels tombaient, fantastique. Mes amis, je me posais cette question. N'est-ce pas on est humain, lui ne veut que m'exploiter. Ah, mon savoir habillé génial. J'aimerais bien lui quitter en lui disant aussi la nuit. Sanzembo ayamba ngona kizoba zoba kosite so moninga na zwinzembo esani a moninga ne oh baza ba mi ngana ngaki camarade ya Ferregola na Bill Clinton na kota ngote baza ba mi o ba ibani ba sikire balala mbetu moko balata bilamba moko makamona moko kota ti ami team na yo la musique ya la ami team nanga baze bele na zana di koko miyembe pe na ola s'appelle na président Richie Watanabe. Net nga tant qu'artiste sala nga pasi na mona radi koko yembara bien mais na ba voyage bien batika ye ye moko pasa la vidéo aloba ke na orchestre ne mobimba mutaleki di koko miembe ate j'espère que bota la vidéo mais na ba voyage tout monde a raté ba tout monde a pe batie ba faux chanteur mais batiki ba bon chanteur na éviter ni nezole kana ba groupe Nicolo ba bon musicien mona ba komo tika bango yo côté musicien na ebo yemba mazana aspect est-ce que aspect beta musique total ba concert ba Kumba Gaolo ba Salif Keita au mona ke Jomo Kozana ba bouton elongi mais ba tie azo beta ba tie azo em mais papa wenge bo wata de wenge ba ngona ba boshik boja wenge mutu ebomi musique ah bon mais oui ngamba ça na web ça ndini na makambo ba demi-ton so le musique comme chanteur à MB demi-ton ba comment dévoiler na ba point artistique na télévision mutu ke ba loko kwa autotune fanatique oui ba autotune za ma cuisine interne intérêt c'est ça ma cuisine interne mais ceux comme fanatique comme ba autotune ça pour na ba faux chanteur o ba yé lelo na musique o yembi na studio journée ba foutre ba séance mon na studio a yembité ayo lobby a kokite lobby kuna tia kokoka ba tielie ba autotune ala yé pa o ngana danger ba danger te na sala émission mon na RTZA o mona ba chanter ba kimaka o bobengi andimi ayebwe moko azwa posa masuba na émission a dû posa masuba guitare ba ndobeta bimi ba lukazati baba musicien te bango bato babebisi biso cop oyo eza cop na biso c'est mon job bango bato babebisa cop na biso bango bamesanaka koyembelo banzembo nyonso ya mokili awa mais soki ozwi ye kaka kobeteka abungi awemba ti nga mukomso wa beta nga pa vemo ga bepeti obilo onyozo beto beta nga biloko abana mboko zo beta biloko mindele nga bite za ba biloko nga na eko abino repeti na mtana na peti odo peti bima ba benga nga pa chanter moi munene ya mboko mais inutile atanga komodo o mona ke ba ve ba débrouiller il faut pas prendre musique en conscience peut pas mettre en pratique et au ça be mona orchestre munene ba ran instrument ba fouti mbongo ameli ba musicien bon est-ce que ça non te que c'est ko o remarquer musique congolaise ya na ghetto ou bien de jibima na ghetto musique congolaise ezara na ghetto te ba vie o ba ya kalande ba ozong sango na ghetto pour motema mabe ozumbongo na musique ozana instrument te ozana siège te siko yo mo ozomi kotsa na ghetto
Fidèles téléspectateurs de JKTV News, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons dit Maya Kamba Yaza soliste monene public into Sa Majesté Tsungu Kodi Bende Pine très merci beaucoup de cette na banda qu'on a bino lokola Moyibi sans permission tolingi peto bima lokola Moyibi sans permission. Merci na yo bondo bamanisa Ornella bamanisa Pichu mananga double nationalité mwana poto ya kala définitif Jules Vasimba célèbre star Angel Tanya Mukoko depuis London na bosani yote la méga ne pucha tata mwasi ya bana double taille olympique pourquoi pas à toi Betty Kabuya Betty Mwamba Gisèle Mwamba la tata de mes enfants depuis London na lingi bino mingi maman chérie Dorothée Kabuya moi kamba to presque na suka émission na biso un mot pour na ba fanatique nyonso bazota la yo on peut si numéro ya contact ba o bazana posa na yo ba contacter au comment on peut si ba jour na bino ba répétition moi un mot pour na émission na biso mokolo leo to kabona bon programme la biso ezali to wana moi tourner to sala mais avant de ça tourner faut to ta studio to beta générique so to beti générique au ya niveau to sisi wana to beti na babilo na biso ba libanda ne to na ndeza la kaka donc pour na programme na biso programme yangwana mais kala tête to zongi la répétition na bon marché chez Silva Décor donc programme répétition na biso mercredi vendredi de 14h à 21h. Donc les fanatiques na biso tout boya boko retrouver biso. Bona ba salutation nanga donc yebikanga na maya kamba. Nazara na bato basala ka bato bala. Nazana bato lokola ba venanga kilendo ngala mayo fort. C'est ba obwa bato belé ba ate. Donc ba prêtre ya solo ya katipe na solo. Oya yebi donc yaza mwana poto atongo. Pe na bo santé 3 fois boss 2500 bis. Boss Madiva, patron GDD. PDG. Maya Kamba yo donc Mabosani Suzuté, Angèle Yasuka na Suisse. Sur moi si t'as tout partout. Bon Angela Mukoko. Oui, Angela Mukoko na mona ekala to sola pe kala to komana kala. Na bosanité yekuna na mwana mama Joséphine Mengia. Pour mère na mama pena na zo record baleke ba Patrick Mukoko, pe Gilles Vasimba, les célèbres donc star Angeli. Maya Kamba yo. Solo la soto sala ngo kala mingi te pichek ngoma na bosante V Jordan vient ngo akadanga na mambakar ningi za la kaka pe na bosante maître diafo mais kimbembi batu tout ba travailleur tout y avait nga gilendo ngala so via zate bango batu basesa nga ba tshela nga carburant donc ba sovanga pe na weza palais na mo na sala émission nga awa lelo ningi za la kaka donc mboti na bana poto tout pe message na lancer na ba vina so ba combattant qui combattant na moni ou militant moulai mais foutu le côté preuve année ba combattre belé ba au gouvernement ba yawa changement ezati donc inutile musique ezonga na poto Zolan lituane bunda mitant moulai mais solution ikeleve batika ba mission balia na cop na bango mutamtalia na cop na bango pe balia na kayu ndeka to mesana pe bolimbisi na ba mama Château Rouge bolimbisa Kisinzora azan de konabino azan mwana bino soki mabeza laki beau pardonner, c'est parce que toi banamboka toi bande koto lingana bolimbisa donc 1000 pardons 1000 excuses pour naï donc au kana kulu bayangwana batutu to lingana bon numéro de contact c'est plus 243 89 66 48 581 plus 243 89 66 48 581 au non sur contacter nga a uza ba programme ndenge zalaka mais na single na osala ou ba pesinga Kalate, si on a commis prêt, on a relégation avec l'écran, puis on a tous les plateformes à téléchargement. Moi, Kamba, tu sais que tu attaques artiste, tu as une caméra na biso, tu as une fanatique, tu as une batunion, tu as une basile, tu as une biso mokola, le balinga à travers cette show bamonyo, oui bisa bango ba s'abonner dans la chaîne na biso JKTV News. Ah, JK TV News, ba fanatique nyonso ya Maya Kamba, ba fanatique nyonso ya Bill Clinton. Vous s'abonner na JK News TV donc ça la bien pour ba développer ba zo ba vindingi za la kaka. Maya Kamba ozomona ya wazoma ngambele. JP Kiss ingénieur mona na mboka o yem tapesa nga kombo écriture. Na logo na biso ya edendaka. Na kibota yem tapesa nga kombo écriture. As ingénieur mona ne sera betanga na bani misiki. Je comprends. Donc, je suis respect na PCP Mbot ingénieur JP Kiss. Ingénieur à Salama Solo, à Salapé artiste et Billy Bazala. Donc, on a clôturé les lots qu'on a pour comprendre que
qui est Mayankamba. Zélangana des annoncés dans l'émission bon yo clôturer na yo. Ah merci. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci beaucoup de biso na banda kuna bino. Merci beaucoup de bimi na biso. Donc ya bande on a bozili boko la biso moko la lelo bozité. Oh le veodo kimbota. Si vraiment nanzela c'est oyo JK TV news wana na moni ba ya ngai fiston yoka mokonzi ya Njele quartier 1 trésor lombi ndimangondo ornela ba manisa. Ornela Bamanissa, Ornela Bamanissa, na belle lieu 3 fois Ornela Bamanissa, milieu qui de la presse ya yazo kende musala makolo. Pour anité na zote mo loko wana Ornela Bamanissa o yangai Boris Bondo Bamanissa les millionnaires. Ah, j'ai dit haute voir Boris Bondo Bamanissa les millionnaires Vwandu Mutambong Ebele. Merci pour tout, merci pour les soutiens. Gizlet Sumbuka Impress Angel mon petit amigo star, Swagaman, famille Kabouya toujours. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci Mayakamba. C'est ça le Manabosani Masananga Moko Akem Sidete. Chevie Guilen Dongala, Bangope Basala Rangana Zala, Batika Rangate Masananga d'été de tous les temps. Na PCP Bambote donc. Mayakamba. Toi Rabilo Gwana pardon. Toi. La bongo. Hello Kwambula yo. Hello Kwambula yo. Ede ndaka sabati mbango.